Pour ceux qui peuvent batikeli yo yango, yo moko organiser yango, okoko pété. Donc tika ce que tu lingi que kombo ya Papa Wemba ba continuer ko parler ko lobaka nango, tout tia ban trave. La 9e édition a eu lieu presque partout, sauf à Matongi. Na Luanda basali, na Mwanda basali, na Matadi basali, mais kaka na Matongi couloir Madiakoko. Na couloir Madiakoko. Ezali fief na ye 9e édition et salami. Tout tika ba séparation nango inutile. Et parce que cette date là, le 24, et ça se peut appartenir na mutu moko. Il y a eu un problème entre Mère Amazon na Bourgoumès sa commune à Kalamu par rapport à nani manifestation il y a 9e édition. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous tous qui êtes habitués de l'émission Bravo l'artiste. Bravo l'artiste, votre émission pour parler des œuvres, des artistes, de n'importe quel domaine. Et cela pour certainement les appuyer dans le travail qu'ils font. Les artistes sont des créateurs, entre guillemets, des créateurs avec C minuscules, parce qu'ils inventent, ils créent et ils innovent, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous avons avec vous quelqu'un qui est ondoyen et aussi un expert maison de l'espace village Molokai. Et il a certainement des choses à nous dire. Et nous allons, avec lui, faire le tour de l'actualité concernant la musique et concernant tous les événements qui sont en cours. Il s'agit donc de Nembanza Jess, que vous connaissez très bien. Bonjour Jess. Bonjour Noël. Bon. Madame. Santé à bien, Namoni. Ça va, Nangolu et Nzambe, toujours vivre quand même. Sans y toujours vivre. Nous avons aujourd'hui l'isolo sur Bakala Diakouba, Papa Wemba. Troubeta Masolo Belé, mais ce qui est central, c'est Papa Wemba qui nous a tous nourris. Il nous a tous nourris très longtemps avec sa musique. Pourquoi pas avec des autres Nagolo Banini, Bizaleli Moussous, Makanisi Moussous. Papa Wemba, c'était un grand monsieur et il n'a pas seulement eu un seul registre dans sa vie en tant qu'artiste. D'abord, Papa Wemba était un peintre. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il a des tableaux qu'il a peints, des sons vivants. Papa Wemba était artiste, musicien d'un tremplin international. Et il a côtoyé presque le monde entier parce que c'était un homme planétaire. Avec sa musique, il a fait le tour du monde. Papa Wemba était un acteur de cinéma. Acteur de cinéma. Il a laissé des empreintes. Le plus en vue, c'est La vie est belle. Mais à part La vie est belle, il y a d'autres titres. De nombreux documentaires. Oui. De séries télévisées. Quoi encore, je dirais. Et en dehors, il y a film La vie est belle. À tourner film sous La nuit des fauves. La nuit des fauves. La nuit des fauves. Et toujours, tout ça, c'était avec Benoît Lamy. C'est toujours avec Benoît Lamy. Et puis, à tourner le film sous mais à Gishasa, il y a beaucoup plus La vie est belle. Donc, ma série à documentaire, Naye, Micmac, Patati Patata, sur la sable, Ezali, Ebélé. Et en Goana, il est le seul artiste
musicien congolais oyo a défilé na ba différents plateaux ya ba chaîne minene ya télévision na monde en Europe kati ye on a ba chaîne ya minene lokola ya ba Allemagne ya ba Angleterre ba CNN kuna na ba États-Unis na ba Canada na ba Japon na ba New Delhi avec les cas déjà donc azalaki mutumoko alaki toujours à la recherche il y a quelque chose comment améliorer le vécu artistique nae et ça l'a vraiment toujours au point donc ngai ko za penda stationnalité et raison pour laquelle na 87 a arrêté nous surtout à Kinshasa pour amonaki que awa déjà aki suna le campeur ya kolakisa lisusu te na bato et puis ekomaki lokola routine ekomaki mpe lokola monotonie à chaque fois abimi na molokai ye wana inde na vis-à-vis soit pour na répétition soit pour na concert alors ekomaki lokola moi cercle vicieux moko boye epa na ye yango wana makanisi na ye ezalaki déjà figé de l'avant asala moi quelque chose biso loba mpe tozalaki baleki na ye na batango wana on les comprenait pas ayaki koloba toujours soki bozali na ye po yo pozaleki na ye po toya kozala na bien sûr idée na ye kozala kaka ke comment monde entier eyokaka meme ata eteni ya voix na ye na recherche wana yango wana eloko amonaki ke vaut mieux akende kosinstalle na poto kuna infrastructure musicale ouverture ezama makasi ezali développé ouverture ezali ebele akende mpe kotenter chance na ye na créneau wana bo bakende wana mais Dieu merci salaki ke marché mpe malgré ezalaki un peu na dent de si mais suka tellement ke alaki vraiment confiant na ye moko ayaki kokoma bobake et le monde entier à parle de Papa Wemba. Donc, c'est vouloir, surtout Lingui. Tu peux vouloir, c'est pouvoir. C'est pouvoir. Donc, Okokoma. Mais il y a la lutte des chansons, je crois, faisait la mère supérieure. Hein? Il avait dit où le monde entendra la voix de. Anabokulaka. Il y a beaucoup laka. Où le monde entendra la voix de Papa. Il y a qui fusion, il y a des chansons à Salaka na Yoka Lokole. Moko na Isifi Lokole, ainsi va la vie. Asangisi yangona Nzembo moko asalaki na Yoka Lokole, Mama Wali. Alors, asali fusion, il y a des chansons yangona et comme qui beaucoup laka. Ça c'est bien. Et puis les sous. Oui. Na esprit kaka ya ko valoriser art na ya ko linga on dirait que azala un peu touche à tout. Na kati ya ninoa. Après naki pe les sous la restauration. Donc il y a comment art culinaire. À côté qui pe na moi moké domaine wana. Il y a culinaire wana qui ça peut me battre ba ebi yango pende belete. Donc azalaki artiste moko avec grand art. Non pas borné seulement dans la musique, il touchait un peu partout. Touchait un peu partout. Tout ce qui était culturel. C'est ce qui lui donnait cette ouverture. Et puis, et comme il y a une passion moko penda ya munene et pas nae. Et puis ceux qui ont ça les locaux nae ne les dérangeaient pas. Ah vous savez la penda te na tango ya zali déjà plongé na katia boulot nae. Donc laissez ça la force. Laissez-les faire à avancer à Komatina point à Lingui. C'était quelqu'un qui avait une grande volonté parce que si et papa. Puis, azalaki pe na koyoka. Matoi na ye ezalaki fichete na ye moko et aki penza boyi. Donc il était prêt à écouter les critiques. À écouter bato, à répondre yo te mais ce que kaka ayo bufanda ki na ye sololi. L'aime super répondre penza penza. Bon ça va, on se voit bon abo. Mais ba makamu mususu oyo lobaki wana a retenir balandiam lobi pe omona pe asaleli yango. C'était ça Papa Wemba. Papa Wemba grand sapeur. Papa Wemba solo à linge. Il avait été même critiqué par des pasteurs.
Mais le pasteur, on le lobe, comme le dernier de sa père. Donc, pour dire que chacun de nous a quelque chose de Papa Wemba en lui. Et puis, makambo ya sap, et ya kindengini no anaza artiste, babengani ye na yoka lokole, ya sali viva la musique. Akoyi, koyate orchestre yango yaka ka changa ndengo wana bo sanke apporter moi eloko mususu nino. Alors yango wana boye na ba vie na biso nyoso bazalaki wana ba se convenir. Ba memi sikoyo la sap elamba ba memi yango sikoyo amemi yango sikoyo na biso. Yango esalaki pe différence. Na ba du point de vue concurrence et puis du point de vue na ba collègue na ye mususu. Donc alaki pena na look moko particulier ai oyo esungi ye pe mingi boye na domaine ya musique na ye. Mutu tango aza akosokola na ndako aye kotala concert ya Viva la Musique azoya na makambo mibale, la bonne musique et la sap. Atelemaki ndenge nini azalaki ndenge nini Papa Wemba alekaki sale mobima na kolata en tout cas vraiment boye na boye. Donc yango pe ekote donc la SAP n'a fait que accompagner Papa Wemba na musala na ye artiste musicien ko koma nango accro ti akei nango nenga zokoya na podium avec na ba collection sika. Bon, il y a un problème qui est en cours. Papa Wemba né le 14 juin 1949 à Lubefu, décédé le 24 avril 2016 en Côte d'Ivoire. Donc, à ce jour, Papa Wemba, 9 ans depuis qu'il nous a quittés. Le vide se fait sentir. Si, vie des amounene. Parce que surtout biso tout ça là qui baye vie doit tout ça va continuer toujours pour sentir en sa présence. Parce que présence na ya ko assurer biso ebeli. Donc tout comment lokola ba orphelin mais tout ça peut ba orphelin té. Parce que atiki ba œuvre na ye atiki moi makambo na ye bele bien que aza présenté mais il vit dans nous à travers ses œuvres à travers ba makambo na ye la sap na bani surtout ana donc azali toujours bien présent et pas na biso donc le c'est sa présence nous tezangi. Il n'y a que sa présence qui manque. Alors tout récemment la 9e édition a eu lieu presque partout sauf à Matongi. Qu'est-ce qui s'est passé alors que c'est l'épicentre de la vie artistique de Papa Wemba? Pona yango na ko saluer batunio surtout oyo baza ko continuer toujours ko s'adhérer na vie bien que azali mort partout baza quand même na souci na ye. À l'heure actuelle, nous sommes à Montréal. Manifestation moko ezali munene pour na 9 ans ya disparition de Papa Wemba. Oyo ezali organisé na mama na biso la dame de fer Tina Shungu kuta ote kubetisa pe nani abengisaki Luciana de Mingongo alaki kuna. Na Luanda basali, na Mwanda basali, na Matadi basali. Et puis na Kinshasa pe awape basali na couloir Kimbuta ezalaki na Matonge ça continue na terrain oyo ya sima ya la police ya district ezali un peu partout na ba Kintsuka pêcheur basali mais kaka na Matonge couloir Madiakoko na couloir Madiakoko ezali fief na ye 9e édition et salamité bon to regretter yango amèrement ndenge salamité ezali kaka suite ya ba moi ba incompréhension ou pe to lingi ko na lingi te que na incriminer bato mais les faits sont là et salamité
Donc peut-être tu peux rectifier tir na biso pour na 10e anniversaire pour tous à la bomoko. Je crois que tous allez na bomoko bisonyo surtout on peut faire beaucoup de choses et l'union fait la force. L'union fait la force. Tout y a séparation nango inutile. Et parce que cette date là le 24 et ça ce quoi appartenir na mutu côté. Ça a été décrété na sommet ya OIA na période wana kaka ya kufaki ezali fête africaine de la musique et c'est-à-dire les koloba mutu surtout à part que les gens morts il y a Papa Wemba mais na Union africaine bachango fête si. Et comme kaka lokola le 21 juin ndenge zalaka fête de la musique internationale okoki ko empêcher la mutu te ni wana il faut siko biso to s'accaparer biso africain na date oyo ba décrétaki na sommet ya oyo par le président africain na sommet moko balaki nango période wana lera kufaki ils ont décrété ça donc ezali date de susu ya mutu te donc ezali te ke oyo yani pour ceux qui pe batikeli yo yango yo moko organiser yango okokoka pete donc tika ce que tolingi ke kombo ya Papa Wemba ba continuer ko parler ko lobaka nango tout tia ba entrave te entre biso donc tout tika parce que na koti mo mke na ba organisation ngo na yo ko découvrir le mot ke ba to pena pe ba gagner kana ba mo ke mingi penza te kuna na kati ya loko so na bi ba gagner kate mais ko gagner ngo penza bobo mo na ngo penza pas des montants ezali kaka nini wana ko rendre hommage à celui-ci à l'artiste un grand monsieur pour nous vous comprendre alors tout kaka ko tia ba croc en jambe o nini wana ezali date ya mutu te ezali date ya mutu nyonso ça a été décrété na OIA donc eloko kana ngai na loba yango na po aspect wana bato baza komona yango te nini wana bon na lingi te na chaba commentaire de pour na déraper te. Papa Wemba avait lui-même annoncé sa mort, ça vous le savez, à travers les médias. Moi-même je me rappelle, avant que ce soit ailleurs, nous étions avec lui dans sa patio, la résidence Naye. La personne qui était témoin, c'était Tata Malongi. Nous étions avec lui, nous trois, et j'avais fait l'interview à Papa Wemba. À moi-même, il l'avait dit. À part Yope Aloba Yango, on a eu Aloba Wataba 3 fois. Mais puis surtout bana ko mona ngoka ke ça azobeta na eli solo puis c'est vouloir ou pas nous finirons tous par partir. Okay. Donc tout ça na biso ka ba pèlerin mais alors qu'est-ce que quand cela est arrivé exactement comme il l'avait dit, quelle a été votre réaction? Bon ngai ndeka na uti koloba ngana o mona ngeza na wa émission puisque avant de quitter ce monde, et ça là un jeudi, où il y a Kitaki Kinshasa, na orchestre, accueilli pour un festival où il y a la rakuna na Abidjan. L'herbe a commis le même jour où et à jeudi où a betaka concert moko VIP. VIP pour les autorités, personne de marque, il y a Côte d'Ivoire. Mais avant que nous remettions à concert, on a le même jeudi, on a information il y a 20h, où il y a officiel, il y a Ninoana, à l'état de la chaîne, il y a télévision. À l'obaki susuka appelé Cambouana. Il y a Côte d'Ivoire. Na Côte d'Ivoire. À l'obaki le Cambouana, na édition. En pleine édition. Intervention, oui. Poser qui est question, il répondre à ma question. Il faut se dévoiler. Après le rabimi wana accueilli pour beta concert wana. Si mon côté bobaki il accès qui a sa faible wana, ba bien beta concert wana et cause à la peut-être le meilleur concert na ya beta devant les autorités les cadres ivoiriens na wana. Beta yango donc penza et yembeli wana ba petit baraki na ye
balobi ke toyokaka na biso vi ayembaka me eyembeli wana eza toujours toko dimension mosusu. Alors po eyaki nango concert moko VIP donc ekomaki mpena na minuit mpe te esili nango aye kose repose na ye mpo aya kokota sikoyo na festival wana po ye alaki lokola jury bazwaki lokola membre moko mpe ya jury ya festival wana nde aoya kokota yango le samedi ayi kokota yango samedi na ba 5h du matin na 5h24 akui na ba 6h du matin RFI annoncé ba média surtout international et annoncé décès na ye sur la scène na Abidjan. Donc yango pe lelo bato komi ko célébrer mokolo yango. Il y a eu même, nous avons entendu qu'il y a eu même de grandes réunions dans lesquelles une minute de silence avait été observée. C'est de grandes instances planétaires. Au moins, les fans y vivent. Pendant que tu as observé deux Yohana pour Bakunda. Les Japonais, fans, il y a Papa Wemba. Je suis quand j'exagère, mais je suis makambo et la vérité. Façon à Bango, il y a que garder des Yohana na période Yohana, il marchait pieds nus. Pieds nus. Pieds nus pour na Papa Wemba. Parce que bamisusu to kende te ke surtout même na domaine na Japon à un certain moment artiste na bango mondial et alaki Michael Jackson. Après Michael Jackson artiste na bango o pe bango ba ko linga mingi c'est l'Africain Papa Wemba. Yango loko salaka ke année moko boye, j'ai oublié l'année. Mitsubishi a signé un contrat moko bobana Michael Jackson. Il y a 2 ans. Na 2 ans wana a robeta 2 concerts. La première année, deuxième concert mususu, la deuxième année donc 2 concerts. Mais sikoyo Mitsubishi alingaki ke pour promouvoir la musique africaine. Michael Soka aye akobetaka aye mon côté du début jusqu'à la fin ba ko lukela epé que bato ni bako ko sala pe pour accompagner première partie na ye. Enlever les rideaux te mais première partie na ye. So mutu wana silisi africain wana silisi Michael aye clôturer boucle. Nane ali boso bazwa Sundi Adey le Nigérian. Yé muto ba betaki na Michael Jackson en première partie. Na première partie puisque na africain Sundi Adey azalaki le premier africain oya fulaka sol ya Japon. Alors la deuxième personne c'était Papa Wemba. Yango na baponaki bango bibale. Mais Sundi asalaki première partie na ye na premier concert. Na deuxième sikoyo année ezalaki sikoyo Papa Wemba mutu alingai kosala na groupe international basala première partie après Michael abeti deuxième publicité bandi kokende les retikali 1 mois pour likamwane salama empereur Hirohito akufi yango nomoni bakangaki nyonso tout puisque c'est leur empereur bango ezwaki ata 6 mois moko boye yango namoni contrat wana esalamaki te mais soki ezalaka ya anomalie wana te mais le Papa Wemba yanga azala na même scène ya na Michael Jackson. Et puis babiloko ndenge wana na vie na ye ezali mwa ebele bato mosusu soki tozoloba na bango ke balinga bakanisaka biso toza kokosa et puis vie na biso mpe de son vivant ayaki kovante mingi te asala bamakambo ebele ya ebele mwa moke kaka boba na badernier minute abandaki kofungwama mais asala bamakambo ya ebele na domaine musical wana et puis nalingi nayebisa yo ke na 1995
ezalaki période wana boye papa Wemba ayaki mpena na sommet ya carrière na ye internationale. Donc pour ne pas dire que azalaki déjà plongé vraiment na kati mpenza ya monde wana ya world music. Abandi yango na ba 90 abandi koya malembe mais l'air akomaki na 95 ekomaki sommet na ye. Baye kosala classement ya baartiste ya renommé 20 renommé mondial batiaki basali batie bango nyonso surtout esika moko banome bango 20 na bapériode baso bamacarera Michael Jackson banani Madonna banani bali. Papa Wemba alaka 14e na 1995 artiste 14e classé mondial, classement mondial 14e na palmarès. Il y a 20 meilleurs artistes en 1995. En 1995, Papa Wemba était 14e. Siko mutandenge wana olobande. Et puis Papa Wemba, au monde artiste na biso mingi soyi bakei ko beta na États-Unis. Ezalaka mais Papa Wemba tango so ya wana ko beta na États-Unis. Aye ko beta non pas seulement pour la communauté, mais il joue aussi pour les Américains, pour penza bakoyani, raison pour laquelle a beta na Madison Square. Na Madison Square a beta 2 fois. Il y a les bosso boba a beta. Oui, elle a qui tourné na bango au basala qui na Peter Gabriel. Et kokaka a pe kosala bien. Nina. Deuxième fois ko beta a beta kuna suko na groupe na international. Et puis aye ko beta na ouverture ya nini Euro Disney moko boye ezalaka kuna babenga ngo so Disneyland so nini wana ezalo kola ba parc d'attraction moko ya minene ndenge ezalaka na ba Europe na ba nini wana. Oyo yalaki na California bayi kofungula yango. Lero baza kofungula yango pour la première fois pour la public. Basalisaki manifestation ya munene babengisaki ba artiste de renommée ya Amérique. Un peu oyo pe mususu ya mboka mususu. Alors Papa Wemba azalaki nino wana présent invité kuna na manifestation et puis l'invité d'honneur ezalaki Michael Jackson ba Sylvie Yonder banani bango nyonso tout balaki wana bango babetaka mais Michael Jackson ayaka en tant que invité d'honneur. Alors tango Papa Wemba mata na podium na tour na ye. Voix wana oyo ya palola. Sylvie Wonder. Azalaki na louche. Stevie Wonder. Atuni batuna voix wana ya nani? Babia non. Parce que lui il est aveugle, aveugle à mon amateur. Il y a Papa Wemba l'Africain et là nini wana boba. Il connaît le nom de Papa Wemba. Stevie Wonder a matana podium embrassade. Donc on a lobby lo mususu batu mususu ba okansaki. Bazo vanter alors que c'est des choses vraies, du vécu. Vie wana saraba makambu ya ebele na utai koloba na yo asikoyo ke yo yeba ke vie wana beta na Inde. Vie beta na New Delhi. Abeta na Bombay. Oyebi ke vie abeta na Russie. Vie abeta na Moscou. Abeta na Sibérie. Oyebi ke vie abeta na Pakistan. Oyebi ke vie abeta na Liban, abeta na Israël. Ba oyo nyonso kaka ba ili wana oyo kaka wana de Caraïbes ya Madagascar bani abeta na ba ili nyonso tu wana. Donc il y a là qui pensa que artiste international na vrai sens ya mo yango que oyo bazali kaka ke makelele kaka na France moi moke na Belgique ni noir. Lui était international avec grand artiste planétaire. Nous allons revenir un peu sur le dossier internationalisation avec un peu le registre de M. Cheyadi, tout ça. Mais ici, il semblerait qu'il y a eu un problème entre Mère Amazon et Bourgoumès à commune à Kalabou.
par rapport il y a nani manifestation il y a 9e édition. Noël nauti koloba to remie lisusu te plein na pota oyo nino ana tutika na biso makambo ya kokondane mais ce qui est vrai manifestation au villageois ya moloka et basalaka na couloir n'a pas élu les akaka ba mo ndenge na lobi ba dérapage ba incompréhension ya ba tuto éliminer ba tuté c'est passé biso nyo surtout en na lobi que tous ana nini na bomoko. Je crois que tous allez na bomoko biso nyo surtout puisque tous ça la même les kambu moko boye honorer notre vie. Il y a on a ba penser mususu te na ba nini te puisque c'est date wana c'est pour tous les Africains. Ça a été décrété na ba autorité na biso africain donc les ali propriété les soucis ya mututé. Donc c'est ça que l'on parle na bien. Parce que vous avez parlé de ne pas remuer la plaie dans les nains. Nous avons entendu assez longtemps, mais je voulais que quelqu'un puisse un peu donner sa réaction sur les histoires. Il y a intronisation, il y a Papa Wemba par Sagui Charoufa. Makambo surtout wana et ça n'a déjà c'est le cas. Tout le bas quand l'air moko boba na émission moko awa makambo ya Sagui Charoufa. Mais na moment oyo et vous avez beaucoup plus que tout le la vie à partir ya ndenga tika biso na 2016 tisiko vous avez beaucoup mieux. Ba wana ya Sagui Charoufa ta souhaite le bien ngo boba esa na ngo lokote. Que azala ki intronisé o boye na boye. Moi je sais pas. Moi je sais pas. Mais ngana yebi ka ke. O ngana yebi. Tant to salaka l'hervé Papa Wemba koki saka 50 ans. C'était en 50 ans il y a vie. C'était en 1999. Balé ki na yeba balé ba monaki qu'il faut basala eloko moko ya bien ya munene na dimension ya vie na bango. C'était Riva de l'Opipo, de Rez Mémoire, na Georges Ngalula, de Rez Mémoire, na agence na bango RG. Bango, ba mona qu'il faut basa la festival Papa Wemba na stade de Martyrs. À partir de là, ba ko sala comité d'organisation na bango, ba bendani na baninga na bango nyoso tout, ba Constant Omari, ba Michel Kabea, ba Sami Mikobi, ba Sami Badibanga, ba nani ba laki moi ebele, y compris na Marie-Laure, ba salaki comité d'organisation ya festival wana na stade. Eloko oyo bango balengaki mingi ke basengaki epa ya VV, nous organisons tout ça la démarche nous surtout ni wana, mais rassure-nous que Youssou Ndour aya, Alpha Blondy aya, nani Peter Gabriel aya, l'artiste wo ya Ndundu wana albinos wana Salif Keita be aya, le Malien. Le Malien. Via Yebakika que oui, il peut en avoir possible sur bas sponsor ba ali, ceux qui peut l'état na biso à s'impliquer dans le Cambouana Baroya. Ce qu'on a l'air comme une organisation, pensez bandiko kende po makambouana et salama na stade de Martyrs. À quelques jours ou un mois près, ba yo sa réunion me souvient à lingi siko ya yeba po ya yebi ba valeur ya ba collègue na yewana. Ceux qui ba ye salate keneti à peu près to raté to baninwana. Et vous ala soni beaucoup plus ya ye. Ndenge yepe ba swelaka ye ba yambela kaye ni ma aye omona ke na kati organisation ana ezaki nango parfaite mais bato la pe basengaki mbongo te ils allaient venir pour na ye bazaneti bien invité na ye ye siko lere aye komona ke ba makambo yango neti abalala wapi et comme neti moi explication non ba ya souté ngamo na za Papa Wemba. Je m'assume. Et ça l'a capé moi marque boye
na baorganize mais pourquoi via eboye na boye bona boye ndenge kaka alobaki mais festival wana baconcert nga ozala na kati ya stade mais tout autour ya stade wana na libanda na esplanade wana nde nga ozala sikoyo kermesse moko ya festival wana aloba bimisi kaka baconcert wana podium wana na libanda makambo nyonso wana nde bayaki sikoyo kointronize ye officiellement oyo nga nayebi ke na oyo olobi nga nayebi nde il a été intronisé na stade de martyr bachef coutumier bayaki presque batribu nyonso tu. Il y avait Bakongo, il y avait Batetela, il y avait Baluba, Bangala, Bashwaili, Banini, Bangonde, Basanganaka, Bangoni surtout, Bayaki ko introniser en qualité de chef coutumier. Chef coutumier. Donc, les autres chef coutumier, il y a traditionnel village, il y a raison na kaka ba vêtement pour na ko décorer kaka environnement na biso nini wana mais akoma ka penza chef coutumier ya solo. Na stade de martyr lobi nango baye kosilisa intronisation yango na molokai vers ba minuit. Donc c'est ça on a yebi que il a été intronisé chef coutumier officiellement au vie et aussi de tout le monde. Donc ndenga kenda ndengwana akende en tant que chef coutumier. L'air pe bakundiye l'air akufi l'air bazokunda yawa ba chef coutumier ba yaki ba salaki pe ya bango na molokai pour moko ya bango aki. OK. Voilà le stade du 20 mai na stade du 20 mai dans stade de martyr. C'était un stade de martyr. Je me rappelle que j'étais là à l'intronisation là. Nazalaki ezaki pe ba période ba fulangenge tout ça là. Quand c'est ça qui album fulangenge. C'est moi qui inspiré que festival fulangenge. OK. Je me rappelle que j'étais là et même cet album avait fait fureur et ça a eu grand succès. Alors, il y a dans ce monde de choses qui nous retiennent. C'est-à-dire, des fois la patience fait défaut, mais il y a des gens qui parlent beaucoup de la patience. Nous devons être patients, bien que celui qui est patient ne regarde pas sa montre. Nous devons être patients dans la vie. Chaque fois que quelqu'un cherche la richesse, quelqu'un d'autre cherche la santé. Moi, je suis en opposition à la richesse et pas à la santé. Moi, quelque part, à la santé, c'est ça, c'est que le monde nous réserve. Pour la gana oloba boye na ndenge olobi ka mo eza pena très poignant. Mais natoli na opesa to lukana biso la bonne santé. Pour avec la bonne santé, tout ça na bon vertir na nyonso. Quand quelqu'un est en bonne santé, tout ce qui peut mais il faut tout bandana na bonne santé. Yango wana tongo nyonso so la muki olingi kobima avant osenga quoi que ce soit na nzambe senga enanu apesa yo la bonne santé. Vous avez parlé de la santé, mais je vais vous parler encore d'autre chose. Vous savez que pendant que vous êtes en train de sourire ou de rire dans le monde, c'est la santé. Mais il y a quelqu'un qui verse une goutte de larmes. Et c'est le cas de vos frères et sœurs, mères, pères, sœurs, neveux, nièces qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez un mot à dire pour soutenir tous ces gens-là qui versent des larmes chaque jour, qui vivent des histoires atroces et qui manquent? Il y a même des enfants qui manquent même un petit beignet pour essayer de retomber la montre au Kalingelango ezati. En tout cas, pendant Noël, j'ai vraiment des larmes aux yeux. Situation à Est et Diremingi. Vraiment, nous surtout Oyo et Zolekana Est, un vrai Congolais. Un vrai Congolais a pu accepter en côté.
eloko na ngai naloba boye bamisu bazokanisa yango ke ezali guerre ya Félix Tshisekedi, mais non eza guerre na ye te. Guerre wana déjà si ebandaka même le vieux lelo tozoloba il en a parlé. Le vieux nain. Vieux beaucoup le papa Wemba aloba yango. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé, même dans ses chansons. Même dans ses chansons. Il y a un nationaliste. Pour tout un nationaliste. Même panafricaniste. Akoki kolinga eloko wana. Eloko wana bandi depuis ce qui balobaka la nuit des temps. Bien sûr. Donc et emporta Mobutu et emporté Laurent Désiré Kabila et Lelo Ezolinga et emporté P. Félix, mais Dieu et donc à tenir debout malgré Nyon surtout Oyo et Zakoleka Namboka Nabiso. Mais Batubatika va confondre gestion ya gouvernement na agression aux Ezali à l'Est. Gestion ya gouvernement, on peut toujours kobongisa yango. Mais il faut tous aller. Il faut d'abord la santé. En bonne santé. Il faut aller en bonne santé. Tant que nous vivons, ce qui gestion ya mboka na biso o ezali imbibé na ba makambu ya ebele ya mabe o biso ke ba congolais to sepela te ba détournement, ba vol, donc ba corruption, impunité totale. Là, je peux tout ko sepela na ote mais to confondre gestion de ya gouvernement te na oyo bazolinga ba mema biso na kibombu na mabele na biso moko. C'est ça le problème. Donc il faut tous à la biso tous à la bloc peut-être mon a même na ba français na ba occidentaux un peu partout ceux qui mabe ekoti na mboka totika kana le bloc onyo surtout ezala kambra bakitisi nyo surtout ba drapeau tout sangani biso nyo surtout pour te faire face na danger ko za ogete biso ko tozo za un peu moi distrait bande ko na biso dele baza distrait aza kolinga ke Félix akweleka omoni akweyake lobi munguna koti awa aya bomiyo devant bana yo a violer bana yo liboso na lero wana oko regretter. C'est ça ba makambo o tozomona na ba Bukavu o tozomona na ba Goma na ba Goma kuna eza ba biloko moko ya encourager te yango wana bobake ba biloko yo il faut vraiment to ke nango tina suka na sepeli na likambo président o ya zui na makanisi na ye ya koluka deal na ba américain soki asalaki mpe ndenge wana te suka mboka na biso elinga kozalaka balkanize ampité ndenge asali ndenge wana ekangi nyonso. Donc vous êtes pour ça? Non, vous êtes pour ça. Ekangi nyonso tout clé bo apo ye kuna lingaka nene aya koyibaka po kena akene kotekaka akomi danger na ba relation na kimuyibi na ba biloko ya kimuyibi. Mais sikoyo mutu moko atena yebi bon ça va lokola ya yibaka epananga azokende azokende kotekela bango bato wana baya na bango to saladi bazwa na bango sombelaka awa place biloko yango ezali na maboko ngamba nango pe mboka te ba biloko yango soki pe etekami ekendaka na baposha bato biso ba petit peuple tozo continue biso ka kosouffrir. Alors soki yango nde mutu ko apporter kimia na ndenge wana mpona sima ya ba Rwandais et il y a des occidentaux américains banini na landi vidéo moko pe lisusu awa gouvernement oyo uti kobima wana kuna ba américain bango pe balingaki ni basala ndenge ba anglais basalaki bazwa ba refoulé baya na bango awa na nini wana nyonso to wana mpona ni kotia biso na désordre. Mais soki dili wana marché nango malamu onde na moni ba misu pe bazo critiquer o misu pe bazo linga ba ni congolais mais aolinga Félix yango komona o ya nini wana mais papa yeba pe ndenge kosala opposition yango pe ezala pe na bwania. C'est ça. Il faut aimer ton patrie. Félix partira un jour.
mais Mais la patrie va rester. Par mboka na biso Congo ekozala. Mais sikoyo soki lelo tozoke na ba diversion na biso ba nino wana to pendant to beta lisolo ba na biso ba beta tozalaki Congo munene ekomi histoire. Totika batika na ba terrel wana totala na ba makambo wana ya sécurité, c'est très important ndenge na uti ko lobake na vie ya mutu ezalaka liboso na no santé, c'est la santé. Soki déjà tozali na sécurité, investisseur bakoya. Oh, la sécurité c'est la santé. C'est la santé mentale. Makambo ya gestion ya gouvernement na biso toko décrire ngo toko arranger ngo à l'interne toko bengana pe ba misusu baza. Les linges sales c'est la famille. C'est la famille. Singa ya famille benda na kame et katanakate. Nous sommes tous des Congolais. Félix passera un jour. Mais le Congo restera. Le Congo restera. Il faut tous aller un et indivisible. C'est pourquoi je dis à tous les patriotes, le mot Balkan est un mot, le mot balkanisation vient de Balkan. Et le Balkan n'est pas la RDC. Ça, les Congolais doivent se le mettre en tête. Jess Nembanza, est-ce que c'est facile de compter les albums de Papa Wemba ces jours? Oui, on a compté mes finances à tête reposée. Mais il a atteint plus de 30 albums. Je pense. Mais à Kokari Pekoleka Yango, parce que de l'air a signé na World Music. À Salaka, Bané na kansa de 88, ti na ba 93. Avec Obimisa sur album Pendateke Yaye. Parce que contrat a signé à l'international. Ils ont permettre les sociétés qui a évolué na ghetto. Na yangoana et l'oube saragani. So zalaka yangote ndinga ko zala chaque année beaucoup Obimisa album moko mi balé ba ninoana angaza na mo penape les sociétés. Alors, le dernier album. Le dernier album au vie accueilli à Tiki Biso. Vous avez maître d'école? Non, à Salagé, après maître d'école, à Salagé, Trait d'Union. Trait d'Union. Trait d'Union. Quelle est la chanson principale de Trait d'Union? Ayemba, je sais, Profanakati. Ayemba, moi, Bato Belé, Pekuna Nakati, mais Aïkaka, maxi single, et elle a 4 chansons. Mais on a retenu Minga Ayemba, je sais, Profakuna Nakati. Et puis nzembo moko ezakuna na kati na bosani titre na wana lingami na leli mwana mama ulingo ya chérie melope wana ulinga ngo fort hein fort na ndako na yoka ngo ataba autant de fois yango ezalaka album ya suka oya atikaka biso. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Comment se comporte la musique, la rumba congolaise aujourd'hui, placée au patrimoine universel du monde entier? Les gens se comportaient bien. Ça va, hein? Et puis, félicitations à acteurs, nous surtout, bazali à pied d'œuvre pour nous faire marcher. Bango surtout penda na bango surtout na pesi bango pena mes sincères félicitations. Ba continuer toujours ko persévérer na dila wana, c'est pas facile, mais avec Dieu nous vaincrons. Il y a un événement qui a presque clôturé le mois. C'est au sujet des Solidarité Congo. Oui, qui s'est passé en France, à Paris. Mais c'était une bonne chose. Genre, Babiloko a fait ça pour le monde entier. Et sentir que les Congolais en ont marre. Il y a Makamunyo Sozole na Est na biso. Makambo injuste. Makamoko injuste, sans fondement. Biso bato sengaka na nzamba pesa biso ba richesse wana kuna. Rien.
Nzambe pe azali zoba te pourquoi apesaki ba richesse wana na Congo. Il le sait. Ebele kuna na Est. Ya yo jalousie ya nini? Nzambe ata apesi ngai ebele, yo pe ata ya moke wana apesi yo. Se kontante nango, sepela nango. Mais ke oya ya kokoma ke sujet ya kobomelaka bato kozwa biloko yango na kanayi na nko, il faut topanza bango tobonza bango nino wana. Yango mona bazokoka te. Nzambe asatelemi mpona Congo. Nzambe atelemi mpona Congo. J'étais très content et au monde bandeko na biso ne bazo défiler avec des drapeaux avec c'est bien babiloko ndenge wana babiloko ndenge wana tozala distraité bandeko na biso ba congolais tozala distraité bazolinga ko ravir biso mboka na biso et puis tozotala tozokende na makambo Noël te yete nino wana mona kokoya ni wana c'est trop bas makambo wana tosangana esika moko babiloko wana. Ce qui est plus important c'est notre pays. Tozana temps na biso lero tofanda en interne tokubengana oyo nyonso to wana za kotambola malamu te biso moko peuple tokubengana. Pour le moment battons-nous pour la patrie pour na mabele na biso notre terre ezate ke yonino ceux qui pebo ba ke bato wana babimi ezali victoire ya Félix te ezali victoire ya Congo après combien des années? Plus de 3 décennies. Biloko ngo pe to profitaka na biso nango te. Toyoka kaka nous sommes les pays les plus riches du monde boye na boye. Banda école primaire. To vivaka yango te. Banda école primaire. Mais c'est possible. To vivre ngo so tozali na kimia. So tozali na kimia. To kotia de côté ba mauvais gestionnaire ni surtout, kotia bango à côté. Mais na likambo en tout cas pena tous ensemble. Bon, peut-être que vous avez des gens à qui vous allez dire bonjour. Godrigue Nouni, Fabien Moubenga, Olivier Zetman, Patrick Lorenzini, bangona na pesi mbote et puis na bosanité Gauthier Wasenga Impote Daden Tamba oyebi Daden Tamba oyebi ete na oga kombo na pena babana oyo basimbaka pe viva la musique à nouvelle ndenge bino ba mukende na ba manu na ba Bakadi de Rez mémoire ndenge bosimbaka fan Théophile Chibala sans oublier ba vie na biso ototikali na bango bango nde bakomi ba garder du temple lokola Yazaza ya Ringo ya litringa za vie litringa tika biso vie litringa kende de Rez mémoire pe sonam ba colonel Jagger balosiki ya maneno et puis ba journaliste moko pe tozalaka na bango na lero wana bango nde penza basimbaka promo ya viva la musique ba Nila Mbungu aza na Paris ba Malanda Sukula ba vie na biso lokola banini ba Manda Cheboa Jamal ba tona nyonso tu en tout cas penza pesi bango mbote puis bangwabi Ngwabi ozwi ba petit na ngai lokola Julien na Aimé Blaise Manius bango nyonso tu wana napesi bambote Robert Manius Willy Pelu Claude Ndende na Toulouse Ekanga Tajos napesi bambote Julien Lengo na Belgique Théo Lengo na Maroc en tout cas penda bandeko nyonso tu bambote ya mingi bato baza ebele. Eh bien, nous avons aussi pensé à Mouchantembe, Moumekatembe, directeur Papikou Manissa. On n'a pas oublié Manu Tamboulemos. Nous saluons... Manu Mawopeli Soso Balek Nangaye. Manu Pedro. Manu Pedro. Ok, disons bonjour à Manu Pedro. Un petit frère propre. Okay. Guy Solo. Ok. Guy Solo na Paris. Les grands Parisiens, grâce à Père. Vraiment. Nous les aimons tous. Jean-Pierre Kodia, les légendaires, avec Alice
Bakanikina. On n'a pas oublié Alex Lucivika Diosivizola, Mamita Ndondele, Edmond Matafadi, son épouse Clarisse Matubwana, Maabea. Nous n'avons pas oublié tous ceux qui nous appuient dans le travail. Yvette Mukendi, Nemakoso, Grande Dame, Bois Noir, Mundi Wamwindo Nanzela Amin. On ne l'a pas oublié. Nous n'oublierons pas tous ceux qui travaillent avec nous dans Vérité en face et sur la chaîne La Voix du Peuple. On n'a pas oublié Mama Tania, et toi, Zosimba, réalisateur Nabiso Chateau Kolo. Là, nous remercions Chaton Kolo, qui est notre réalisateur et qui s'occupe de cette émission principalement. On n'a pas oublié Daryl Diouantessa, bien qu'il ne soit pas avec nous aujourd'hui. Très souvent, il est avec nous. Et ici, nous avons Usama Gilva Zolandonga, qui est avec nous et qui a accompagné Château à la prise de vue. Nous saluons lui-même, le maître des lieux, le responsable de notre chaîne, Vincent Chiluizi. Pourquoi pas sa maman, maman Léonie Timbakapela, et toute la famille. Oui, Jess. PDG Edox. PDG Edox, José Gambela, na Allemagne. Guillaume Panzou, Guilain de Troupa, Binonio Sotuna Pesibino Pe Bambote Ebele, sans oublier Abega Lukeni, et puis Chikito Mushashino, président, il dit que Tissikona Ozongi Tenaba Potana et Ningimoana, sois fort, sois fort. Oui, nous le saluons aussi et surtout nos encouragements, toutes les consolations viennent du Seigneur et accompagner. Nous allons terminer. Pour na kosilisa, na pesi losako ya ebele, na ba villageois nion surtout ya Molokai, Maurice, Isaiah, le président Papaye, Charlie, Mireille, Mamena, en tout cas, pena ebele peut na souhaité bonne guérison na maman na biso Samba Brice. Donc, en tout cas, na bana nyonso ya villageois ya Molokai, et sans oublier Kadousa Fondé. Tozalaka na bomoko, toyebaka ke mère abozalaka kaka mère na biso, Amazon abozalaka kaka mère na biso, biso tozalaka bana ye, toluka kaka ndenge tosolola na mère pour tobungisa au 10e anniversaire tosala yango plusieurs coups. Donc tozala ensemble, totika bakerele mosusu ezanga na motina, tout est vanité awana na se ya moi. Bien, merci beaucoup. Bienvenue Makoso et Angèle Makoso. Nous avons terminé. Merci à tous ceux qui nous accompagnent en tout moment. Merci à notre équipe technique. Je disais Chateau Kolo. Corneille Mwanza. Chateau Kolo, notre réalisateur. De tous les temps. Corneille Mwanza, de tous les temps. Merci. Merci beaucoup. Et puis Jean-Sim Bavouidi, parfum de femme. Merci. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver lors d'une autre édition. Nous allons vous ramener des gens qui ont des choses à nous dire et à nous édifier. Merci de nous suivre sur La Voix du Peuple. Vous étiez donc en présence de Bellarmé Noël Mukendi, Chitangi Tangi, d'Hyper Noël, pour les comptes de Bravo l'artiste. Nous vous remercions de nous suivre. Au revoir.
Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza eu formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer un gel douche, pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Tout avons dit 6 cheveux, pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki et puis ils allaient pour retarder repousse des cheveux blancs. Tout avons na parfum na biso ou tout sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité nango, ils allaient pour quitter ça yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments. Tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons qui na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na qui na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na qui na biso zingenalis, sucro na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes, ils allez régulariser le cycle, il y a maman, vous allez na biso sensiphos, vous allez il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé, vous allez na biso méamycine crème, vous allez traiter différentes formes, il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a makolo ya bana nibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous avez des diazolex, ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, ils allaient pommade tomuli komo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient traiter hypertension, vous allez na borex, ils allaient bomba système ya papa, ils allaient komisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kis na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon ou ils allez tisane na biso ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétique ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allez neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité.